commissaire principal Mbosso Kazadi Junior. Je suis S2 à la Légion nationale d'intervention. Je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour annoncer, puisque j'ai déposé ma démission, je crois qu'elle a été refusée, mais je viens le dire devant toute la communauté congolaise, où qu'elle soit dans le monde. Je démissionne par rapport à tout ce que je découvre dans cette police. Le chef de l'État veut un changement. Le chef de l'État veut que les choses changent. Mais les choses ne changent pas. L'insécurité qui règne dans la ville province de Kinshasa est une affaire dramatique. Les raisons qui me poussent à démissionner, c'est tout ce que j'ai découvert dans cette police. Dans cette police, on ne veut pas donner du travail à ceux qui veulent vraiment mettre fin à cette criminalité. On ne veut pas donner les fonctions adéquates aux gens qui ont cette capacité, mais on laisse fonctionner la police avec des gens qui sont nullement capables de pouvoir résoudre ce fléau. Les criminels aujourd'hui sont en puissance dans la ville province de Kinshasa et un peu partout dans la République démocratique du Congo, suite à leur alliance qu'ils ont fait avec la police. Les policiers les protègent. Lorsque vous les arrêtez, vous les dédiez aux dispositions de la justice, ils disparaissent du district, ils disparaissent du commissariat. J'ai des exemples, j'ai des vidéos que je peux montrer, où des gens qui ont été condamnés dans des audiences foraines, qui sont aujourd'hui en liberté, on leur pose la question, qui vous a libéré? S2, on vous pose la question, commandant district, qui vous a libéré? M'a libéré un IP, qui m'a libéré là? Alors c'est un peu décourageant. Alors moi j'ai décidé de démissionner pour ne pas participer à ce que moi j'appelle un génocide. Je ne veux vraiment pas y participer. Je démissionne et je préfère retourner à la vie civile, me consacrer à autre chose et trouver autre chose à faire. Voilà pourquoi je démissionne. Le numéro 1 de la police, le général Alongaboni, a donné la marche à suivre. Mais tous les données qui lui sont données sont erronées. Je vous donne la preuve, les opérations qui se font de bouclage, de tout ça, ce sont des opérations non ciblées. Si ce sont des opérations ciblées, qu'il vous présente comme nous l'avons fait dans ce bureau ici. Telle personne, il a tué telle personne, voici les plaignants. Telle personne a coupé le bras de telle personne, voici les plaignants. Nous avons donné dans ce bureau ici les premiers condamnés dans le district de Funa. Nous avons démantelé BG, Bomaye, tout le gang, plus de 32 personnes qui ont été condamnées. Nous avons démantelé le trafic de faux billets. La dame est dehors, elle continue à travailler. Alors nous, ça ne nous arrange vraiment pas de pouvoir continuer dans ce système-là. Voilà pourquoi moi je démissionne de la police. J'ai dit et je vous remercie, en espérant que ce message arrivera au numéro 1 de la République, le chef suprême, le commandant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin qu'il puisse vraiment prendre des mesures pour redresser cette police. J'ai dit et je vous remercie. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. C'est la fin. Bande au mambo les gars na Congo ils na ba ma mususu do moyen ko s'en passer zate. Moyen zate. Il faut ka boloba. Le capitaine Junior Mbosso, je crois bato toza au courant. Bato balandara balandela mambo mboka à la loupe bayebi ça fait depuis 3 jours. Moi na papa Mbosso azalaki capitaine ya la police. Aouti ko démissionner. C'était juste les jours en fait. Après, na salaki émission moko je crois na bebela mamba mutamba.
na mentionnaki makambo ya ba crime ndenge komi accentué na Congo na Kinshasa na mekai kolobela ba complicité ya ba Kontiebele colonel et autres bazana kata ba makambo nyonso wana. Pourquoi? Kaka parce que bato wana généralement balingi mboke bonga te, bango baprofitaka na se ya ba makambo mabe oyo elekaka mpe esalemaka. E mpona kosabote mosala ya Mutamba vi ke ye mpe aza na bakonzi likolo na ye oyo bapesaki ye ningisa te, donc il était limité ya kosala mosala alingi kosala na bakuluna. E bato wana mpo bayebisa ye ke no balakisa ye ke no zelo komona ke mboka oyo yo te moto okambaka yango bakomi kosala ba n'importe quoi. Alors mwana papa Mboso bandeko adémissionnaki, mais na kodémissionne na ye bakangi ye lelo, ça fait 2 jours aza na boloko. Boyoka ye bino moko après bongo to expliquer. Boyoka. Je me présente, je suis le commissaire principal Mboso Kazadi Junior. Je suis S2 à la Légion nationale d'intervention. Je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour annoncer, puisque j'ai déposé ma démission, je crois qu'elle a été refusée, mais je viens le dire devant toute la communauté congolaise, où qu'elle soit dans le monde. Je démissionne par rapport à tout ce que je découvre dans cette police. Le chef de l'État veut un changement. Le chef de l'État veut que les choses changent. Mais les choses ne changent pas. L'insécurité qui règne dans la ville de province de Kinshasa est une affaire dramatique. Les raisons qui me poussent à démissionner, c'est tout ce que j'ai découvert dans cette police. Dans cette police, on ne veut pas donner du travail à ceux qui veulent vraiment mettre fin à cette criminalité. On ne veut pas donner les fonctions adéquates aux gens qui ont cette capacité, mais on laisse fonctionner la police avec des gens qui sont nullement capables de pouvoir résoudre ce fléau. Les criminels aujourd'hui sont en puissance dans la ville province de Kinshasa et un peu partout dans la République démocratique du Congo, suite à leur alliance qu'ils ont fait avec la police. Bozoka, c'est grave ça. Les protège. Lorsque vous les arrêtez, vous les mettez aux dispositions de la justice. Ils disparaissent du district, ils disparaissent du commissariat. C'est grave ça. J'ai des exemples, j'ai des vidéos que je peux montrer où des gens qui ont été condamnés dans des audiences foraines qui sont aujourd'hui en liberté. On leur pose la question: qui vous a libéré? S2, on vous pose la question: commandant district, qui vous a libéré? Libéré dans la IP. Bandeko, vidéo za momulaye, peut-être non aussi sans aussi. Capitaine a démissionné parce que a kokite makambo ya zobika koki amote. Je crois boyoki na besoin de répéter makambo ya lobite. La police en complicité na bakuluna. Bandeko, combien de bato ba perdre bandeko na bango ba être cher. Papa Koufi, mama Koufi, ou ba nozo soin en famille. Pour nani parce que bakuluna ba agressaki neta boya ko pesa téléphone na boya ko pesa ba bomie ba kati. Siko kuluna wana bazuye bakangi na place ba ke ba sa la prison. Ba retiré 2 jours wana après ba corrompre, ba libérer en complicité na ba colonel, ba major, ba nani, ba konji ya la police. Boye bisanga Kongo ebonga ndenge nini. Akoki angote ake ko tika lettre à démission baboyi a démissionné. Non ako démissionné te. Oh, na démissionné na ndenge nini mais mboka ezo changer te mambo ezo changer te. Bazo pesa misala. Do bazo ki no lokota na bango bato n'importe comment. O ba yebi musala gimbila te et lorote bazui kaka ba yeba kotisi wana policier. Bato baza capable ya osala musala ngo ba linko pia ba musala te. Akoki angote a démissionné baboyi. Alobi boyete ayoko lobango en public na média nde bazui bakangi batie na boloko dona mitune no sola no boye il a arrêté il ose arrêter bakanga ki siko boye bisanga ya ona lobaka na bino bomoni Congo ata tozui meilleur président o aye penda pa bongisa mboko au sa boye akosala boye siko boye bisanga mboka ya motindo boye
Martin Bakole, je crois que tu es au courant, Boukara Shop naï. Naïbite Zara n'est pas cette année. On dit qu'à année, on n'a pas de billets. Azar na maison naï, ils ont un bobelé, te carabilo, que c'est là, transfert, crédit, nini. Kota, pia, iba mbongo ebele. Et ça, les mabandi qu'on a en plein jour. Na poko, batmo, yana moto, ils ont reçu 3 motos, sala. Massacre, heureusement, ça l'a quitté. Si le bain n'a pas tout soupe, batine, babo, maé, to ebité. Bazo bilo, bakozo, bake. Après des fêtes, naïa combat, quelques mois passés, à ça, là, live, plus ou moins 3 mois passés. Il faut que si gens batuni à lobby, non, batona, basi, condamné, bango, bakanga, bango. Malheureusement, ça n'a même pas une semaine à prison. Ça n'a même pas une semaine parce que misusu, uta rokangama, misusu kufa même. Et je crois que ça avant na matanga. 1 mois et demi passé. Et ça na moko grand criminel na Congo benga na ko no benge kombo Congo. To belé ebi imagine panza on a Facebook partout. Policier kine ko affronter quand de sala désordre na bango wana. Et ça li que bisika kende ko batama lancer message ebisi que non il faut quitter. Obima soko bimite to ko battre yo. Ebisi mbila kene to osila na bino lelo. Ebisi OK comme yo lobi to osila na yo neta lingaki ko kitsamando kete ko chama boko likolote ya bani ko attaquer police bazaki obligé beta masasi. Et bete masasi kota ke zwa ke na libumu so na libumu so yu wapi so yu kote nini akoyi des police police ye encercler na ça passe wana yo bika aux entre la vie et la mort c'est quoi zo senga secours bano poser ba question il est obligé de parler na bano bimisa ba vérité batunya eloko bobanan basala ki biso nini oyo bimaki na soki na université oyo za kisasa comme no za nini beta masasi na moi makasi basala trouble bana ote wana za biso te wana za groupe ya basongolo azotanga na bakombo bato yango na shop Martin Bakole na shop Martin Bakole za ki biso elere ezaki ne na tina me bakanga misusu to bakanga bino ote libérer biso tout asuka nga kene soki prison libérer na $800 batuni mais $800 ozoki mbongo ngo wapi abino mutu apesaki nga mbongo wana soki AG nde babengaka bango na AG soki songolo nani atangi kombo donc kana kati wana bazana bajebo basala wana mbila mutu ayela ye mbongo apesa ye mbongo aglisa ye nde mbongo wana yazwa apesa soki mokonzi nini soki nani soki nini na ndenge batika ye bande ko boyebisa ngai Kongo ekobonga ndenge nini na motindo oyo dites-moi Kongo ebonga ndenge nini. Police est censé protéger la population. Il y a un peu de batamabe. Azo violer banabasia batamike, banabafazer. Azo encourager ba colonne de ba criminel ba bomara bateau. Pour bazo mbongo ba kabolaka na armée même infiltration d'infiltration. Ba kota na ba ngambo ba rebelle ya ba rwandais. Na habité nzamba limbisa ngai. Nzamba sala RRT mais na habité nzamba ya akende ko pesa congolais mabela Congo ndene. Mabelo ezana bomengo nyonso ezana nyonso mais bapesi yango na bato moko oyo baza na cerveau te parce que comment expliquer ce que boyebisanga mboke obonga ndenge nini boyebisanga mboke obonga ndenge siko mutamba ye na makoki oyo aza nango na mayele oyo aza nango na bolingo aza nango ya mboka na ye mpona osilisa babétise oyo bango nyonso basali likopa ya mawana ya pasi ezake même président de la république est incapable de soutenir to pas assister pour babunda na elongo si réellement fati olingi changement na Congo falaki okote la mutamba ka ne okotele ba miyibi wana misusu malgré ba erreur na ba faya za mutu mais kotala le bon côté na ye. mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba peut-être osé faut passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu
sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisango banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwa na yo to komine balongi olatike mo bandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe popa nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozingami na bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe popa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mes peurs sont na se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxike grâce à lui ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pasi alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda to ntango akolamuka abimaki mbala moko
mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo jésus de nazareth amen.